Voilà, bonjour chers internautes, fidèles téléspectateurs. Congo Suisse, Congo Suisse avec Maître John, mon boss. Ma maman Micheline, la queen, mère, maman sociale, maman Moboto, en tout cas, voilà, une fois de plus, vous allez voir Rayana Tsumbo, la cadette de la presse. Babi, l'état nenga. L'état nenga, ma songi songi. Quand on a compte émission, il y a totonga, totonga, on a biso sans rancune. Soit même rancune, comme on a fondé dans parquet. On est engagé dans mon cas, on a cadre play, on a divertissement et on totonga. En tout cas, je suis là sur le plateau avec ma consoeur Adassa. Nous allons débattre sur un sujet chrétien. Troubétamine soin de Ronabiso, mais j'ai 30. Mais j'ai 30 autres monde a groupe WhatsApp. Et que l'on n'a pas WhatsApp, qui est pas mon match à la moine, pas mon match à la moine, qui est poto. Et le mais j'ai 30 s'est converti à le binaye, à son christianisme, à son chrétien normal n'engazara parce que à nos sangisa chrétien na musique profane n'engue ba africain ba linga rolo ba mingi keno ezara na différence que muta zoembe la muta mokeli na muta zoembe la nzambe muta biso soto zoembe. Mais comme le monde a divisé, moi je me dis que à nos la musique profane c'est quoi c'est que naie azui baptême la bino azongi na chrétien na sala la nzambe na ninga banda ko sala la nzambe na liboso attend que la fille d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Mais quand les mots qui les rumeur chaque jour, est-ce que c'est vrai qu'elle s'est convertie pour aller un peu plus bas le bébé? En tout cas, je dis bonjour à ma conseillère Adassa. Bonjour. Bonjour à la reine Rayana, la cadette à la bango. En tout cas, merci ma chérie. Bonne santé. Malgré au bout de moi, Mikolo, on a Congo Suisse. Ah ouais, Nazali, santé dérangée, mais maintenant ça va maintenant, oui. Ok, attends, ça, tout ça, moi, si j'ai mon toujours débattre, ça, si j'ai par rapport à notre sœur, notre très chère sœur, Mégé 30. Oh, Azalaki, la groupe WhatsApp, et pas ma match à la moine, et aujourd'hui, Azano, la musique n'a pas l'habitude à se convertir, on a eu baptême, à commencer la musique chrétienne, ou soit à zongira chrétienne, bref. En tout cas, qu'est-ce qui prouve qu'elle s'est convertie à solo? Est-ce que l'église, on les églises à solo et Nzambe? Est-ce que l'église, on a maï baptisé Mégé? Il fallait pas la maï, on a fait même matin les balais. Tel niveau. Mais on les a potes. On fait même matin les balais. Pour aller plus loin, on va la musique ne simba sous ta bête, système que non, à chrétienne. Qu'est-ce que tu penses par rapport à toutes ces analyses que les gens sont en train de faire par rapport à Mégé 30? Bon, pour le sujet à Mégé 30, je rends d'abord gloire à Dieu. Son père est pasteur, je crois. Donc, c'est que moi j'ai compris que Mégé 30 a son amakila sacerdotal. Donc, à Zongine Nanzela Naye, Oyonzamba Sengela qui est. Donc, tu sais ce qui Moussa les Moussa, nos théâtres forcés et Simbate. Donc, elle aura la chrétienne descend déjà. Donc, Makila n'est bon. Elle qui n'est pas national, toute la musique n'a mokili. Et Simba qui était parce que Nzambe a ligné là qui n'est pas vu en athée. Il y a on et Simba là qui était. Et du coup, elle a compris que non, sa vie n'était pas dans ça. Vie n'a pas qui n'a pas prière, il y a on est à zongi. Mais bateau bateau critiquer que le balisou sous cœur, Maya et Baliwana, Ovasali, Mayoana, ce qui est n'engini. Ils ont raison, comme vous avez dit. Mais tout le monde a différence des habits, surtout à Kinshasa, il y a un poto. Dans Maïwana, il y a Salé, il y a un baptisé, il y a un Maïwana, et souvent, il y a un Kendaki. Du coup, Mégé à Coca-Cola, Kinshasa, c'est pas qu'il y a un Maïanjili, soit na 32 shit. Non. Il faut y avoir 32 shit. J'ai goût de 32 shit. C'est que 32 shit, on a bien bobi qu'il y a 32 shit, il y a 32 shit, mais il y a Azasko Awate. C'est ça le problème. C'est que l'un que Basko Batnio se basa baptême na poto wana basa solo teta ba blague. Non, Tomika ko bonga maman qui va passer à Kinshasa. Et donc ça nga passi où le pasteur ya Kinshasa bolingi ko nuire basan na Nzambe misusu. Balingi ko nuire baninga na bon basan na Nzambe. Obi masola Moïse Mbé que ça soit vrai au fond moi je m'en fous d'abord. Il y avait beaucoup de pasteurs qui peuvent critiquer Moïse Mbé. Beaucoup de pasteurs. Mais quand on a vu qu'un pasteur il faut qu'on s'embelle la yé. Soit na bengi na mpandinde ko nga yé, tala boye. Soit qui est mort yo quitté. Mais dans un pasteur ya solo. Nako sambeli la yende pour changer et non aller à la télé bana ko loba o passa ça qui veut o ça qui veut tu sais na moni sur Facebook na concert à Falinga na za congolaise donc je suis très ravi na les gars na concert à Fali à Betty et Simbi mais na moni ba pasteur et belé ba féliciter Fali. Moi je vis beaucoup de pasteurs ba féliciter na ba sœur en Christ couteau ba te belé c'est une bonne chose
mais ya mg 30 oyo esalinga motema mpasi bato mokie nde moto bafélicité mingi ekomaki kokritike parce mosusu alekaki na émission ka ya internet alobi ke ono mg 30 atubeli malamu te naza surtout ke mg 30 abongoli motema naza surtout ke mg ngambo na milobe siko bolinga nini mg aya na Kinshasa tonisa bato na 7 de mars mosuku to balobi ke non musique nde simbi te yango wana se convertir na mbala moko mpo monika obeta te oteka te terrain yango na lobi ya omoni soki osala eloko oyo eza ya yo te ato se ndenge ni ekosimba te mais je 30 aza na makila sacerdotal chemin na ye eza ya mizika ya mokili te donc nzambe aponelaki na makambo wana te yango nde esimbelaki ye te c'est normal donc nzambe a récupéré ye nde donc aza mwana oyo abungaki mazongisu na makolo ya papa c'est ça donc ye moko amekaki kose trompe kaka amoni voi na ye amoni bakamba loyenge mpe kosaka donc abi ameka mais nzambe ayebi siko mege na vie wana te yango nazongisi na nzela na ye komekango mpe ezaka pendant toutes ces années que mg 30 a eu la carrière musicale. Elle a fait une très belle carrière musicale à côté de Mama Chalamwana. Une très belle carrière musicale. Tant azaki pembe la maman azaki na ba idée wana te. Tant alongwe kaka 8 mois faillite, mo tenga mandenga la bakena. À ce moment, je ne doute pas. Hein, la convertisation na ye, comme on dit. Ko convertir na ye, eza nango normal aza mutu parce que biso tozara mo azaki na ndaku, abimi na ndako akimi ndaku, alandi mo loyenga baninga, mais lobi kuna tant conscience ezongi likambo mabe comme lié, yango aye azongi na maboka ya baboti na ye. On peut peut-être dire ça ou soit carrément de batamuki basolo bakena musique ndé simbi nango te po bato mona kango na frère d'Akumuda ah ouais. Musique simbi ta yembele so linda linda, to mara oh akomi frère. Ah moté, so que évangéliste. C'est ce qui fait peur chez les Congolais. Et so bangi c'est bon soit mais à côté qui logement côté boé. Yango wana simbite ba comme Hollande ba traquer ba liaye. Yango mais j'ai 30 à bangi le non 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 erango na mizongi la na maboka papa. Yango toujours na bike mais 30 azama classe sacerdotal. Mwana nzambe azara mwana nzambe. Atoke ndenge nini mama okozonga. Ato sali ndenge nini okozonga kaka. Apôtre Paul azaki ndenge abane ko bomba chrétien. Ye vraiment na ko bomba ne ba chrétien ya do bomba ba chrétien. Mais nzambe azoaye alokota ye akomise musali na ye. Soki oza musali nzambe atoke ndenge ni histoire ya enfant prodigue zaka ndenge ni asengi papa bomengoni nyonso akenda akeye asali ba miance na era mona simite nda zo kana sama ko la papa. C'est de la même chose avec Mg 30. Asali carrière na ye a régner asali mamu na ye azo ba succès na ye a voyager ndenga lingi et apprendre nzamini azongisi kana samako soki moi asali faillite na ye simba kite eza nzamini enseigner que non ta vie n'est pas dans ça vie na yo eza pas na ngai yango ndo mona azongisi c'est normal frère Christian d'Akumuda abinisa biso na linda linda non na nzamini mutamoni ka que non yo vie no eza wana te je sais nzamba ko linga oyeba na moyebe na nzela mo boye po okoma témoignage pour les autres. Moi na vie obiso nyonso toza ba témoignage na biso yo na oya yo ngape na za oyanga po jour ngape peut-être na ofana na beta bato yanga bato bepe peut-être ba okamo donc nzambe ne mutu atikaka mutu asala non eloko moko bepe après bika kozongisa ye biso so comme apôtre Paul tu sais dans la Bible moi ce quoi Yesu makolo azaki on sandumba Yesu abakine na bino nyonso zaki na bino mutu moko ta salaki yango mai misa sokoli makolo azuna parfois mayas ki to asanini apamusi Yesu apakoli Yesu qui l'a fait personne l'a fait ils a yene moi sanduma obat balinga ki ba lapide ne mutasaya ki bon moi si oyo abomaka ba serviteur na Jéricho c'était une prostituée Rahab azaki ndumba ndi abatelaki ba serviteur wana bat ba epa na ya bika bazate mabomaki likolo ba plafond na ya ndata kuna ye. Donc il y a nzambe ne mutu aponaka bato nzambe lekisa biso na banzela oyi alingaka donc c'est un peu ça avec Dieu. En tout cas c'est vrai ce qu'Ada ça a dit c'est solo. Arrêtons de juger un peu les gens de loin. Bon moi je suis ni pour ni contre on a au milieu en tant que journaliste mais bon on parlait de la christianisme on parlait de chrétien. Ce que remarqué Ada ça c'est comme si batamukiliso basali problème les a raté. Mais ce qui est pasteur moko ça il est comme boy makele salami tout le monde a musicien na biso ya bagafa pa pamba ba journaliste bazo mutakaliser biso ba musicien na biso également ba comédien na biso maman na likamanga leki kuna oseka kaka ba batonge sili mais quand il s'agit d'un pasteur d'un homme de Dieu d'un prophète au moins likamanga comme une profondeur moko boule comme ngolo ka sujet du jour mutakola la mkate 5 tonga Moïse Mbie 5 tonga mai atonga mai kalambai donc comme une sujet Michel Bakenda, tout ça. Moi, je ne suis pas pour eux, encore moi contre eux, mais j'aimerais savoir, en tant qu'analyste, en tant que journaliste, Adassa,
analyse na yo koza ndenge ni par rapport à bamakambo wana ezaka motema mabe ya africain to eza na ngisu roche ndelo mo eza na sene yote batindika bato bosala ngo na église tolingani te na église tolingani te mais je critique pas j'ai compris que na église à Kinshasa baélu bamukie mingi bamikomisi bapasteur pasteur na ye mentor na amoni kaka no aza encouragé amipesa mama nzambe ati maboko maza élu te mingi bakimi mingi na théologie na komi pasteur tolingani te tozonga na makomi bino bolinga ko critiquer no bato ba critiquer liboso ezana ba pasteur bango moko nde ba pesa sope oval biso pe to critiquer soki bino mo déjà ba pasteur bo bani ko telemela makambo wana tu sais somme takwei aza musanza makwei la Bible dit mon serviteur tombera 7 fois et puis il se lèvera 7 fois mais bino mutu akwei yo moko pasteur tu te dis tu es pasteur obani maman ko publier obani maman ko loba na loba kinini na loba kindenge nini omoni ndenge suki azam takisi asaki bu non wana za ko bouger ko ndima bato ebele ndesi ngana ba soki ngana sakana nga chrétien tenga be ko ndima nga linga ke bouger surtout makambo ismi no ke ki mutema passe to mona be Michel Bakina to ka ba kalamba je me suis dit finalement toujours kende wapi finalement église eso kende wapi mais j'ai compris ba toi théâtre ba musicien mokili balingana plus que biso ba église to lingani ndete to simana na maboko te to komaka na ba propre intérêt na biso. Comment toi un pasteur tu t'appelles pasteur au TP batiboso mais tu passes à la télé sur internet ko critiquer moninga no pasteur au monia za kutu na bakisi ye kutu zarabe wana ozo ko bouger ko ndima ya bato to ozo sala nini. Dis-moi d'abord entre biso nga so na critiquer na sabatura na bano qui pose mon total sauté. Tu ne trouves pas que nazo nuire vie na yo? Ce n'est pas bon de nuire la vie des autres. Bandimne pe bana katsuana. Yo poko za responsable ya ko bebisa foi na bango. Sambela nzambe comme pasteur na biso to senga e azo changer te. Yo moko sunga bandimi na etalisa bango fungola bango misu. Nazo ba bino pe ba chrétien bandimi. Lorsque vous priez, vous avez un discernement. Est-ce que là où je mis mes pieds, est-ce que malam ponanga, est-ce que c'est est bien ponanga, nzambe aola ki sabiso, nzambe ako épargner. Et no bino ba pasteur boya ko critique ka baninga na bino ba pasteur. Comme pasteur moi au Canada, za Chris Mukendi comme ça, si je peux oublier le nom, bakanga ki. Ça de pasteur, toyeba ki kaka. Yaza la ka mobulu. Toyeba ka yaza, oui, biso za ka bongo. Pasteur ya frère c'est ça Alpha Local o ya la msa toana ezaki montage ezaki boy toyeba est-ce que bino jour montage on a bané ko comment vous étiez là bino bozaki on a te vous critiquez seulement bino bozana ko critiquer ka ya zaki boy apparemment na okinze moya amina semola loboko alobi que non nzembo bandel tisuka ba yoki komba nzambe te ayoka lisusu. Ce que biso bato toyoka déjà no c'est kota biso et construire so peut-être na vie wana ozonga ko bouger so biso so na kondima to lingo sani tu vois na livre ya Esther dit débat la femme attend comme diété batanga comme diété monte oyo mona papa botanga ezana ngo simple ça rappelle belé te botanga ba mama batanga comme diété so que ça malamu te bo sembe nzambe sunga bana na yo tala nzemona ezana bakisi nzambe libérer peuple non nzambe ko libérer nzama ko libérer biso et no boyeka ko critiquer yekut ata fo yoka comme toza malam. Mais sinon il se dit ça voilà n'a pas soulever si on a soulevé plutôt point wana excusez-moi pour lapsus en parlant de soutien moral ya ba chrétien bazana soutien mon côté ba se soutenir raté bazana bolingoté ba se soutenir raté balingala raté balingi critique et bizarrement au monde batamité mabe ba ka en église au monde chaque jour en église ka yona rana ba arata prière té assemblée makasi. Mais quand il s'agit de kotonga si moi abota raté na libala na au moni na kati quand il s'agit de critiquer on a kuna bala raté ye pas bala na été mais au moni na kati sujet wana quand il s'agit de kotonga baninga wa sala mais ya sala na ye o kuta sala raté mais ye pas sala raté mais azana kati ma solo wana mais c'est un phénomène moko c'est tellement courant dans la vie to kuta na chaque jour c'est bizarre pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à changer et puis chrétien tonga ram ninga ne chrétien. Jamais mon chrétien tonga fimo wa andumba na vena bango akumba écoute mais ba c'est église na bango oh na mona kana baba ser moko sérieuse té ils ont un phénomène ni ngo wana vraiment de ça yo koto OK koto na bandimi sika bandimi na côté ka ba pasteur na o ba tele marawana o frère o pasteur kingani o frère meka mbai o nani kingani bino mono bana bato bazemo bino bolongi ça boye bien bana bas o bino bo sakane na ngisi bino boye bien
boye bien hote ya bino ndeze le côté parce que bosara oyo batama ndesko biso so ya pole nde bo poiti na moi je remarqué n'existe bolingo ezate na église bolingo ezate e banino na bango mo ba pasteur baza ko sala ba tu ba mbwakela moko boye ko critiquer ko sala boye et puis ndayo ka pasteur muso ozo loba azo citer na ba kombo. On pense qu'il y a un boy, mais tu es pasteur, même si c'est Dieu qui t'a établi. Ce que dans ça, mais tu ne pourras pas commencer à citer des noms, à faire des choses de chantage. Non, ça mélande Nzambe, sauver des âmes. On ne sauve pas des âmes comme ça. On sauve des âmes bon côté, on sauve des âmes mabe. On sauve des âmes bon côté. Donc l'église bolingo ezate, église donc na église ko inana okoka moto, tu sais il y a le sœur à longana ndako na yana. À se maquiller à l'aska pour passer à monaï. Oui, bazako. Passer à monaï. Atsaka ma bonza. Osu basengi sa ake. Ezane po ba monaï. Atsaka te po esengeli kotia na motema mobimba. L'église, tolingani te. Un exemple moi typique na kopesa yo. Je travaille dans un cabinet ministériel, quelqu'un qui n'entend à comboter. Alors protocole attaché à un ministre on a banda ko salela. Protocole l'église. Hier, à chaque jour, l'église, il s'agit de un ministre à se retrouver dans l'église d'un ministre. Donc, il y a l'église chaque jour. Nous avons une église pour que ça vienne un protocole à ministre. Nous avons une église pour que ça vienne un salaire. Et pour que surtout, que salaire est à la ministère. Tu as arrière, tu as un ministère. Et puis, mon thème, alors on les misala. Azana songi yo wanzi mange akena église a protocole à ministre protocole ya pasteur ya église wana titulaire mais akena ndo nganga abouagela mokonzi bakisi liboso porte tel niveau en tout cas mes chers frères et sœurs en Christ comme on le dit toyeba mambuto zo sala tata nzambe so zonge système mbata ya kala na nzimite batebele ba ofanda na ban église ba osambela. Mais sérieusement, non non, qui n'existe pas en disant, mais musique belle bon bata tant, yo ça mais le vent na kit. Ba musique belle moi ma casque pour na yo li pata na yo mon cas ici au coin au kufi. Ngala moni bata mokebo lingi nzamba zongi sakanda kala. Au tellement comment les miséricordieux comment osaka na molimo na. Nzamba nzamba mama watala non ça là nini. En tout cas mes chers frères et sœurs, toi ba conduite na biso ka ndeto o mona na mokito ba ndeto tambolela. Nul n'est parfait. Mutata parfait na mukili azate mutu kozalaka parfait na mukili azate muta parfait zaka ye mo nzambe biso to toza to trebishaka so bisi de mutu mama na yo eza lisumu munene na muke eza raté mais oui parce que bango ndesi ba chrétien ba mona ndesi ko bango ba santu eloko na linga ko lo bango mingi ba homme de Dieu na biso ba pasteur na biso tenga na chrétienne je suis vraiment chrétienne mais mingi ba sali ya nzambe ba église des réveils na biso ya Congo il se prend pour de parfait. Si je peux me permettre de le dire, Banzambe, on a trop bango basa likolo. Bango basa likolo, mabe. Bisonyo soto abata mukili ndenge moko, eza chair, eza nzoto. On dit la chair est faible, l'esprit est dur. La Bible comment maya da ça? Résister au diable, fouiller l'impudicité. So kinzamba lobi résister au diable. C'est que diable soit capable de longa mais nzamba bi fouiller les donc c'est que bandamba ngukima. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir reçu ma consoeur Ada. C'est ça qui peut bientôt sur la Sijango. En tout cas, moi un mot de la fin par rapport à l'émission et puis moi conclusion par rapport à Sijé à consoeur na biso mais je 30 na ba critique au batwazo pesa. Nga vraiment ma fameuse les grands moto. Pour la mais je 30 d'abord dans le bas. Ma soeur koyo kano batuté a. So que Rolanda ngai koyo kano batuté continue vina yo. Alliance na ona nzambi nga na yebi yango te ba nyonso bazo critiquer pe ba yebi yango te soko ya nzambi la sincérité continue chemin na yo zala na nzambi no tina suka kola na ba critique ba tuti alliance na ona nzambi biso to yebi te tu sais il y a ce qui est important dans bunzambe za alliance on nzamba sana meje 30 to o meje sana nzambi biso nyonso to yebi yango te si kai a continuer chemin na ye déjà na lola et c'est ça qui fait c'est ba déjà maboko bino na mokila bozo memara masumu chaque jour ya suka na loba ba chrétien ba papa ba pasteur to simba na nde na maboko bolingana bo se soutenir bino bolinka koza likola muninga bino bolinka koza kaka bo eza malamu te na mokili au ministère eza ebele dans des guérisons il y a prophétie miracle ba makambo ebele be chacun na mutu aza makambo ndeti ngaza likukuma te mais biso so ba chroniqueuse donc oui to ndenge moko de jamais na ko bana ko bano cha munako lokwa yo nga ba ka bena ba te pona okangama
Donc mutu na mutu ana mamne yo siko lingi donc guérison yo ya évangile yo ya oboye oyo papa toza basali ya nzambe boza basali nzambe bosimba somo moninga no akwei tombola eno o critiquer o basali nzambe a nzambe na ngai tala boza en tout cas, on est déjà en train de chuter. Moi, 2-3 salutations à bateau. Napesi papa nanga papa Hippolyte Mbote. Napesi maman Céline Mbote, ma mère, Barbie la patronne à petite soeur nanga, Fanny Tumba petite soeur Mbote, Dieu merci Chimonga, mon père spirituel depuis États-Unis, papa te dit Chambala, Mbote ne yongwana, na ministre Frata Mobimba. Napesi Aurore, ma petite chérie anniversaire, na Lelo ma nièce, napesi pe ba joyeux anniversaire Virginia Ngondu, Chibola Divine, Gloria Mushia, ba tonso o ba yebinga napesi bango mbote. Deborah Wanex, na bika osilikela napesi mbote no yongo wana. Et puis nazana magi nazana ngai na plateau na yo napesi pe notre boss maître John bambote ebele belé donc et puis caméraman na biso pe ba gros bisous ebele. Un grand merci à celui qu'on appelle Enoch Mbala Mutomoro Maleki, 1 million de personnes à Bango na Batebele. Babi un grand mais Babi un grand et les banquiers, Babi toi les banquiers. Un grand merci à celui qu'on appelle Paul Fontour et de Bundes. Papa social, papa sola, papa yebi go sola. Un grand merci celui qu'on appelle José Maké, c'est qui qu'on a Paris, Babi. Un grand merci à toute la famille Tsumbu. De bonnes chances à mes deux petites sœurs Daniela Tsumbu, Davina Tsumbu pour la compétition de tennis. Babi Yerana Zarnabaklet, na famille. Un grand merci à mon boss Gaëtan Vandel. Un grand merci à celui qu'on appelle Phoenix Casse. Yannick Kewa, JR Sambi. En tout cas, merci Nabino. Batenu surtout Bolingra Congo, Suisse. Bon, continuez à s'abonner. Numéro, et ça, on a beaucoup de remarques sur Kezali. Et puis, on vous retrouve tout juste après. Merci.